pasteur et ses problèmes. Nous voyons que l'Église est en train de prêcher ce qui est à l'encontre de la doctrine. La communauté na biso ba pasteur congolais basangisi kindoki moyibi na lokuta na kati ya musala na kombo ya Nzambe po na ba intérêt ya ba luxe na bango ya ba projet na bango ya ba fier na bango na Kinshasa ya kusala ba hotel kotonga ba hotel kotonga bandako na bango mais rare ba obali kotonga ba œuvre moko ezali ba œuvre humanitaire ou sociale pour na intérêt ya communauté rare. Kouta na maboko ba pasteur akoya apesi bino masolo ya mutu moko boye asambelaka epai na ye millionnaire boye na boye bosala boye bozwa mbongo bopesaka mpe part na ngai nasi nayebaki deja ba pasteur ça ne va pas. Okay. Bonjour à tous, bonjour à tout le monde et bienvenue sur Erotech TV dans votre émission Laissez partir mon peuple. Donc aujourd'hui nous sommes dimanche 25 mars 2018 et il est 19h30 à Paris. Casa Penuel et salami pona bino bandeko bokutami en Europe na mboka mondele yozali na France yozali na Allemagne olingo sunga ndeko no na Angola kobosa na te adresse ya sika yango Casa Penuel tindela ye mosolo carton epesameli bino biloko ebele na tala moke tobandi na 100 € tina 450 adresse na biso ezali na Bairo Palanca Casa numéro 119 Yabino Yangoyo, agence Yassur, Kitoko. Donc voilà, nous sommes là, bien installés avec toute l'équipe, l'équipe au grand complet de Laissez partir mon peuple. Bonjour Maître Chiramboma. Bonjour Erotech, Lomentech. Ah, Lomentech, on commence à m'appeler Lomentech partout. Hein. Ça fait du bien. Alors, les messagers Galates, vous avez les bonjours de partout, d'Autriche, d'Angleterre, d'Allemagne. En tout cas, on dit non, c'est un garçon intègre, un garçon qui maîtrise la parole de Dieu, mais reste sur cette position-là. Les gens sont très contents. Oh, moi aussi, très content pour eux aussi parce qu'ils ont en train de suivre cette émission, une émission qui fait que pour délivrer le peuple congolais. Mais le problème, c'est que nous n'allons pas tourner cette émission en français, mais ça sera en lingala. Bonjour Bishop Tatomba. Merci beaucoup vraiment de votre présence autour de nous pour nous apporter votre expérience, pour partager avec tous qui nous suivent partout dans le monde de votre expérience de 30 ans de ministère. Bélé, hein, papa? Oui, il y a beaucoup de soldats. Soldé 30 ans. Ils étaient belés. Après, nous, même pas dans 10 ans. Ah bon? La mort dans l'église, ce ne sont pas des gens de l'extérieur. Ce sont nos comportements. Nos comportements, les hommes de Dieu, qui ont mis la scroquerie dans l'église. Qui ont mis des prophéties mensongères dans l'église. Ce ne sont pas les gens de l'extérieur. C'est nous, notre comportement d'hypocrisie, de haine, de méchanceté, de critique, qui ont mis la mort dans le pot. On vient aujourd'hui à l'église, on repart avec les mêmes soucis parce que Jésus n'est plus là. On vient à l'église, on repart avec la maladie parce que Jésus n'est plus là. On chante, on ne reçoit pas la joie de ce cantique que nous chantons. Parce que Jésus n'est plus là. Jésus est dans sa parole. Revenez à sa parole. Que de distraire les gens. Onction, onction, onction. Venez chercher l'onction. Hein? L'onction est sur toi. L'onction est sur toi. Je vois l'onction là-bas. Aidez-le, aidez-le, aidez-le. Amenez-le moi. Amenez-le moi. Amenez-le moi. Amenez-le moi. C'est pas moi. C'est Jésus. Amen. On t'amène vers Jésus. Amen. Ce matin, je suis venu t'amener vers Jésus. Je ne suis pas venu t'amener vers moi. Vers moi. Je suis pauvre. Je vais te donner quoi? C'est lui qui est riche. Amen. C'est lui qui est la gloire. Amen. Alléluia.
Pêche, papa. Et quand il y avait la mort dans le pot, qui a mis la mort, ils sont sortis, ils ont cueilli des coloquins sauvages, des mentalités sauvages, des onctions sauvages, des impositions de main sauvages. Ils ont amené dans l'église, en train de pousser les gens par terre. Pousser les gens par terre. Mais les gens sont déjà trop par terre avec les soucis, avec les problèmes, avec les difficultés. Quelle est votre onction qui met les gens par terre? Ces gens que vous avez mis par terre, Jésus les avait déjà ressuscités. Jésus les a élevés. Et vous n'avez aucun droit de ramener le monde. Tellement que Magou est levé trop. Alors bandeko balandi na kansi lelo na esika oyo esika ni tozo tourner émission na biso toza na masolo ebele ndenge ka ekoma lokwa momesano ndenge maître Choua Mboma loba toza na 200 sujets papa ebele. Ouais. Et puis là nous to chef frère to kominde koyoka to komoyo ba mo po ba loba teke non Choua Mboma lobaki Bishop Satumba lobaki le messager gens donc toke na biso toke les gars na lancé wana na tongo so ba comprendre te na midi na biso ba comprendre na poko comprendre na kutu lobi na tongo c'est bon famille so déjà délivré tranquille alors bandeko toza na moko ya obala na biso a bengi biso musika na Amérique na États-Unis donc comme le ministère X donc abo comprendre ka abo plus ça mona mais papa na kolela mai na biso za résident français mais la moyen lelo a se retrouver azana katia Dallas. Dallas comme émission de Balanda, monde mobile, mettre sur le moment. Balanda partout, balobi papa, na kazaka wana, kaka costume wana. Non mais baza ba congolais tous na même ça na ba malgré baza puis toujours partager même ça. Donc tous ensemble na ba. Et donc on découvre à bengi mai na misu na kiti to partager moment où ils ont moment sengoté, ils ont moment ya mawa donc partageons ensemble de Oyo. Et puis Bishop Satumba, le messager, plus le maître Choua Mboma, Nancy beaucoup apporté votre expertise, expérience Oyo, attention, puisque Nzambe Moutacha Bino, Bamama merci beaucoup, Bamama Londres, Bamama ya Paris, Bamama Bruxelles, Bamama ya Autriche, Boza et Belé, Bamama Modro Afrique du Sud, et pas Nyo Sobino Hollanda, Biso, Boza et Belé, Nzambe mutapona bino pobo kangola biso na boumbo yo ya basali na ndamba lokuta na basali na ndamba ya soloka basali na ndamba ya nini miso ya banguza ya batamfumu ya bakodia ya basendu. Alors donc d'accord donc yangwana tolinga to partager moment oyo témoignage à Moninga nega to sala rango et puis to zala peut-être na coup de film moko to mibale pour koyoka o bandeko bazo vivre na kata mama ngomba et puis ba donc to partager tant oyo tant koyoka masolo oyo na kanti ko partager vidéo tant koyoka masolo oyo na kanti ko s'abonner na chaîne na biso tant koyoka mateo et la vidéo na sukater misuzo la batuna 200 sujets donc voilà tout sur la déco voilà. Bonjour. Ma bengi bino po na lingi na remercier bino na ba initiative oyo bosui na cadre ya émission na bino laisser partir mon peuple. Émission na ezali vraiment salutaire parce que ezali kofungola bato misu pe ezali ko enseigner le peuple de Dieu. Au moins naïveté oyo bato mingi baza kotambola nango surtout na embobinage ya bapasteur en général et en particulier ya communauté na biso bapasteur congolais basangisi kindoki moyibi na lokuta na kati ya musala na kombo ya Nzambe po na ba intérêt ya ba luxe na bango ya ba projet na bango ya ba fier na bango na Kinshasa ya kosala ba hotel kotonga ba hotel kotonga ba ndako na bango mais rare ba obali kotonga ba œuvre moko ezali ba œuvre humanitaire ou sociale pour na intérêt
ya communauté rare. Ngana bengi bino po nefsa bino ka moko oyo ekweli pe ngai ekwelaki ngai na Paris. Nazali kobenga bino depuis les États-Unis epai nazali, mais nazali résident vraiment ya France. Na komi awa na États-Unis pour na makambo ya musala. Likambo komi ngai ezali boye. Ngai nazali congolais, nazali quinois, comme je viens de vous le dire, 100%. Hein? Alors, kokoma na ngai na poto nalekaki na nzela ya Libreville. Na nzela ya Libreville epai na komaki eyaki ba période ya ba élection ya président Omar Bongo na ba 98 vers novembre. Nakotaki na Libreville na nzela ya Franceville, Mwanda, Franceville, Libreville. Kokoma na koma na Libreville na s'installaki par les billets et la connaissance na ngai pe nayi kokutana na ba kulutu na ba oyo baza na âge na ngai na kati ya ba groupe na bango bazali kobenga ba feman. Alors na kati ya masolo na bango nasalaka relation na mwasi fille moko azalaki na misala na bango oyo ngai naye kobima na ye. Groupe wana en tête Etienne Mundele basinteresaki na baconnaissance intellectuelle na ngai bakomi koutilize ngai mpona koselaka bango bapapier oyo bakotisaka baclient na bango mpona kobimisa bambongo. Makambo elekaki mingi jusqu'à ce que facture oyo ebimaka na makambo ya élection ya bongo wana bato oyo bayebi makambo wana bazali vivant baza présent bakoyo bakose retrouver na makambo oyo bazali. Nayaki mpe kozwa parti na ngai ya mbongo ya malonga ebimaki ngai na poto. Nakomaki Paris nazalaki déjà avancé nasinstallaki mpe nayaki na mwasi oyo ngai nautaki nayeba nzela wana, mais tovandaki te tokabwanaki vis-à-vis makambo ya mikanda ya France ezalaki te. Basi bazalaki na vie apressé koluka abanda kotambolaka Europe azonga Afrique mpona bafere na ye tokabwanaki. Mikolo elekanaki mingi nazwaki vraiment succession ya badéception ya basi ezalaki kotana na bango ya mbangu sans que nasala choix na ngai natunga vraiment nzambe naseposé. Nazwaki succession ya badéception après avoir kobotaka bana mosusu makambo evandaki mpenza te oyo eza na besoin ya kodetaye yango awa te sikoyo. Cause oyo nazali kodetaye ezali cause ya déception nazwaki epai ya bapasteur na nzela oyo ya koluka na présente libala oyo nalingi nasala libala na ngai na nzela ya église nalingi kozwa déception epai ya bapasteur. Après badéception succession ya badéception oyo nazwaki nakomaki na besoin vraiment nakokaka kovanda na ngai moko te, nasepelaka kovanda na ngai moko te. Age epusani bamboka mopaya ebongi oza na mosungi boza kovanda boyokana malamu bosakompagne jusqu'à ce que la mort vous sépare. Soki mpasi ezali moninga soki moninga nayaki kokutana na sœur moko azali médecin. Sœur oyo azali médecin ye mpe azali moto asa bala abota aleka déjà na 3 mariages oyo abota bana na mibali misato bana bakola akoma mpe na bakoko na ye, mais nzoto ya jeune fille age mpe ya malonga. Occasion de RDC wana qu'est-ce qui s'est passé? Nakutaki sœur oyo azali vraiment engagé na vie ya prière makasi
na bana na mibale na ndako ya basi il y a 16 ans na il y a 18 ans. Mais na sala nyonso po vraiment na encadrer situation ya ndako na mwa tangu na vanaki na ye na lakisaki bolingo na ngai ya kozwa charge na ngai atake mobali ya kofuta loyer ya kosala provision alimentaire ya kobimisa ye mpona kokonsole ye parce que ayebaki lisusu makambo babimaka te ndenge bavandaka na restaurant na niveau ya communauté azalaki so makambo wana te nakonsolaki ye vraiment apesaki nga motema na ye mobima alingaki ngai totalement nazalaki vraiment d'insengo ke nazwi mwasi ya malamu parce que c'était pour moi d'ailleurs nakoloba ke mbala liboso oyo nayaki kozwa mwasi ya intellectuel mwasi ya mutu ya mayele. Ce qui s'est passé à la fin de compte ezalaki que mwasi okola akomaki trop engagé na bavie de prière akomaki na bacondition oyo apesaki ngai malgré tololaka mbeto moko malgré tokende kosukolaka esika moko malgré mais apesaki ngai condition ke na kosala amour na ye te ti mokolo na kobala ye lokola nazwaki makambo ngo ezalaki sérieux nalingaki ye mpenza nasepelaki na ye mpenza nakomaki kotambola na ye na banzela ya baprière mais nayebaka na nga makambo ya bapasteur ya baaventure ya bapasteur depuis très longtemps oyo nalekaka na nzela ya bafeman namonaka na kati ya bafeman tozalaka mpe na bapasteur oyo baleki komema baclient mosusu mpo baya kopesa baclient mosusu wana basikoki bango bazalaki kouta na maboko bapasteur pasteur akoya apesi bino masolo ya moto moko boye asambelaka epai na ye ya millionnaire boye na boye ke bosala boye bozwa mbongo bopesaka mpe part na ngai nasi nayebaki deja bapasteur ça ne va pas. Alors sœur oyo wana azalaki kocomprendre te ntango nasplikaki eke ozobimanga banzela bapasteur aza na bapasteur ebele plus de 5 pasteurs oyo asalaka na bango baémission na telefone na Kinshasa na baallemagne na bahollande na babelgique namonaki vraiment en tout cas quel que soit bolingo ezalaki makasi ntango oyo nga nayaki kosolola na ye ezalaki balaport ya ntango oyo azalaki kopesaka mpe bapasteur ntango tokolala ntango sepusani ntongo etalaki bien avant ye abimi akei mosala nga natikali na aire na ngai mpe nabimi mpe naki baoccupation na ngai nakangi motema nazalaki korespecte volonté na ye ke tosala amour te mpo nalingaki ye mpenza. Mais un mois plus tard alobi abima ngai na église oyo asambelaka ezali côté ya Saint-Denis wana côté ya Sarcelles disons côté ya Sarcelles epa bapasteur na ye oyo ye azali servante di na kati kuna mpo bango nde bakobénir libala na biso. Mais quand on commence à passer la première chose, mokolo kwa ya liboso pasteur moko comme on a écrit Christian, au mususu wana comme on a Ézéchiel. Comment papa? Balingaki même qu'on sentit Christian ayambi ngai mais ozomona zoyi solo alanga avec beaucoup de méfiance. Oyo mususu comme on a Ézéchiel alingi même qu'on sentit ngati asolo na ngai te apiaka kata mbote ya pamba te. Ne pose ko kutina bilanga na bangote. To se présenter chaque na bango oya ko délivrer bapesaki biso programme que avant tout ça le mariage pasteur wana a imposé ngai tata boyimba boye koko a imposé ngai tata boyimba boye koko a imposé biso malongi ya 6 mois tout ça la 6 mois ya malongi avant to balana. Et chaque fois tant que na kuna sio na nga wana a imposé na France na bongisa enveloppe yo pesa bango. Si on achète $50, 50 euros dans 4 euros, ils ont manqué. Non, bah ça, à $70, à $100, à 100 euros, tout ça. À la fin de compte, ce qui s'est passé, Naï, Nazaraki, na projet à Koya, aux États-Unis, pour le cadre de Moussala. Naï, ce qui se fait, bon, le coup, nous avons insisté. Tout ça, le mariage avant que les États-Unis, mais le pasteur va passer 6 mois à Malongi, ils allaient possible. Nous avons voyagé dans 3 mois, nous avons tout ça à Makambango. En même temps, nous avons
yo na maboko ya mina ngai si y a un problème akoya noki akosunga yo sœur nakutaki azalaki pe sœur moko déjà nzoto eza na baproblème ebele bamaladi ebele na nzoto na ye kodécouvrir bakata ye mabele balongola matrice tout ça nalobaki na ye équipe pas pour ça parce que ngai naa mpe na mposa kobota so te naa na bana na nga déjà se bakoli naa mpe na bakoko na nga yo mposa na bana na yo tosalaka a vie tobokisaka projet avenir. 6 mois. Il y a malongi pour mutabala na mutu. On a versé les banda Genèse Apocalypse. Tokomi kokendaka malongi toujours na ba situation ya méfiance oyo pasteur mosusu Ezekiel alobisaka ngai te mais sœur azalaka na masolo moko boye en privé tana mosusu na bapasteur yango makambo balobaka na kuna nga nayebi te. À la fin de compte, sœur azo préféré que tout ça l'amour te kasi atiela ngai nzoto na ye mobimba natala ndenge nalingi nasimba ndenge nalingi nasopela yango soyi ndenge nalingi nasala ndenge nalingi ye mpe asala oyo ya ngai ndenge motema elingi kasi totya kuna na kati te namonaki yango bisaika motema jusqu'à la fin de compte donc ndenge batiaka mbisi na aquarium ozotalaka ye bien mais aza ya yo te avant ngai kokutana na sœur oyo nakotaki kozala na Luxembourg nazalaki na misala na ngai mosusu naye kosala kuna nayaki na kama bamoyen na ngai mokolo ya voyage na ngai ekoki bien avant na voyager abi na ngai moko aza na Paris ape moto ayebani mingi naboyi koimplike mpo azali mpe marie nalakisaki ye epai ya sœur tobimaka mpe ensemble mokolo moko ensemble couple na ye na oyo ngai mpe couple tobimaka moko mosusu mpo tosala reconnaissance oyo ngai mwasi akomaki vraiment attaché mingi na mwasi ya moninga mpo bazalaki monoko ya mboka moko bakomi kosolola bien vraiment tuka bakomi kwa basœur nasepelaki ke en tout cas akotikala isolé te mokolo ya voyage ekoki bien avant nakende voyage mwasi aimposé nga alobi na ngai ke mpo azala sûr ke azela ngai il faut nakanga lopango nasali enveloppe na basymbole napesi epai ya ndeko oyo ye aponaki bazala baparent na biso asalaka na Kinshasa mais avant awa na poto tokei na remettre ye enveloppe wana na basymbole wana amema epai ya baparent ya sœur oyo ngai naponaki mokolo ya voyage ekoki baye kotikaka na aéroport ya Roissy Charles de Gaulle nazwi avion direction Chicago kokoma nakomaki mpe bien tozalaki mpe na contact na ye sœur malamu nalakisi ye ndako nayebi voilà ndako yango oyo par-ci par-là nasaleli ye tour de propriétaire nde balobaka yango asepeli voilà abengi nga mpe bana po bana mpenza tukaka nasalaki par tous les moyens na gagner confiance ya bana nakomeki kogate bana nakisi bana na nsima na bitala pisine yango mokolo boya bozala gate alors esalaki même pas une semaine leki moko oyo alakisaki ngai sœur oyo wana mpo basambelaka na esika moko leki wana abengi ngai alobi kulutu epai oyo ozali kuna awa makambo ebebi na nsima na yo misa na kaka oyo ya yo oyo otikaki ye ke de temps en temps akende kotalaka couple na bango akomi kolala awa na ndako akomi kobima na ye yo eza maseki te eza makambo ese eyebani ndenge eza awa boye abiyambo nabengi ye sœur wana natuni ye alingi kowangana nayebi na soki olingi bapreuve nango tilo bapreuve mbala moko abaloki alobi na ngai la vérité abi oui nalingi lisusu te parce que pasteur
au moins du pasteur Ezekiel à l'observatoire yote a yebiyo bandakala ozali faux monnayeur dans Luxembourg on a okendaka kosala masolo ya koteka ba faux héros ndenge oke États-Unis wana ndenge oke États-Unis osongaka awa okendaka États-Unis okendaka ndenge kosomba ba faux dollars oyo ya kotekaka awa yango wana awa kutu bamongo na bilamo osomela ngai na biloko osomela ngai kutu nazobwaka yango awa nazobwaka yango na biloko na otikaki na ndako awa soki oyi kozwa yango te na kobwaka yango obala ngai pe te voilà epai esalaki en sorte que nabeki bon nzambe azwa lokumu nabaki naki kozonga mpe mbangu te parce que makambo yango eza ya lokuta nayebi makambo yango mpe te mokolo nazwa temps nakokita na Paris tosola masolo wana mais nakende kobenga ami na ngai wana akomi na ye nabenga ye natunaka ye namonaka eza bafutilité eza bafutilité nakobebisa relation na ngai na moninga mobali te mpona likolo ya mwasi oyo alakisi faiblesse na ye likolo ya balekana na bapasteur oyo badiabolize ngai ke bapasteur bayebi ngai nasalaka bafaux dollar bafaux euro voilà nakomaki mpe na décision que nabimaka na ngai mpe kozongo mpepe epai epe na vie na ngai mpe oyo kote mesepeli awa na bali navandi nazali mpe malamu lisusu koleka donc yango nabengi bino nayebisa bino parce que quelque part ndenge tobandaki baprojet ya ngai na seur oyo wana ya médecin nazalaki convaincu que pamakambo mingi oyo ngai narataka na vie na ngai ya koreclasser korestructurer koarranger mpena bamakambo na ngai parce que professionnellement parlant nazalaka na besoin ya mwasi ya mayele mpo asunga ngai en tout cas nazalaka na baoccasion ya bamoyen mais nazalaka motu moko nalingi libanda mingi natiaka mpena bozu na ngai pose te ekendaka banzela koki mpe makambo libanda bachérie ya libanda banini mais nabaki en tout cas de toute façon je ne suis pas un homme désorganisé naza quand même naza bien mais soki nazalaki vraiment na encadrement moko ya malamu ndenge namonaki seur wana tobandaki na ye nasepelaki mingi namonaki en tout cas franchement tolaki kosolola malamu tolaki bato ya idée moko parce que na mwa ntango moke navandaki na ye vraiment tovandaki na ye vraiment namonaki que ngai na ye ekomarché parce que tokomaki na confiance moko vraiment totale oyo aza na carte bleue na ngai aza na bacode nango apesaka ngai oyo ya ye naza na bacode nango vraiment ezalaki vraiment nasepelaki que vraiment en tout cas nzambe apesi ngai mwasi oyo nako restructure bazele na ngai nyonso ya kala oyo narataki baprojet na ngai oyo ebongaki te ekobongaka mbalo parce que regardez ce que les pasteurs ont fait. Et comme ici, ceux qui sont malades, gloire à Dieu. Dès la semaine, il y a des gens qui ont bien écrit dans le cinéma Makamoyo. Bocha. Bafou. Mbongo muyibi na bashek lokuta na Paris. Pour la nini andimaki kozwa ba matériel oyo bakosomba ngo na mbongo ya moyibi mbongo ya basheke moyibi basheke lokuta donc na basuccession oyo akende koke na ndako ya Sarkozy mwasi ya Sarkozy na makambo na ye bavoyance na lokuta nako ezalaki degré moso nasolaki na ye pose te namenasaka ye nafinga ye oza mondumba boyeboye nangasima biloko nasa boka yango yango nalingi nasengi na bino logique te nasengi yalinga moto nabengaki bino napesi bino makambo oyo bocha bafoto te voix na ngai bobrouiller yango s'il vous plaît na réfléchir mingi j'avais même réfléchi avant même nabenga bino nepesa bino makambo oyo ndawani réfléchir mais ezalaki ka mot important nafungola makambo oyo ouais parce que soki osali yango boye malamu badeni lese wana ndenge ya yebi aza pasteur mpona nini aye na Paris azotinda bato bakombetele basheke télévision na ye wana bamateriel wana tosombela yango na Paris
na mbongo muyibi na basheke lokuta na Paris. Pour nini andimaki kozwa ba matériel o ba osoma na mbongo ya muyibi mbongo ya basheke muyibi basheke lokuta. Donc dans la succession o yakene koke na ndako Sarkozy Moussa Sarkozy na makamuna ya ba voyance na lokuta. Na ko betele bien ngo ndenge ezalaki clairement. Ceux qui vont respecter makambo oyo nga na yebisi bino makambo eza ebele oyo nakopesa bino batémoignage ya bapasteur ya lokuta. Ignace Tambuluko qui azalaki dernièrement en États-Unis aza moto na kolo na ye ayaki awa makambo elekanaki awa nakobetela bino yango natiaki mwa esili moke na YouTube mais nalingi borespecte liboso oyo nga nalobi en tout cas s'il vous plaît boprotege ngai bocha voix na nga mobimba boti bobuya yango. Répondre à ceux qui ont eu s'il te plaît. Ok, bandeko nasi bauti kolanda moko na biso aza na kati ya États-Unis na mikolo oyo normalement afana na France bolandi masolo na ko revenir sur Simate. Alors on a une question na liboso ekokende epa ya Bishop Tatumba qui est le pasteur qui a fait 30 ans de ministère et qui a vécu tout ça. Nous allons lire un verset avant de commencer. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 20, verset 20. Et le Bible, ils se mirent à surveiller Jésus. Ils envoyèrent des espions qui se donnaient l'allure d'être de bonne foi pour les prendre à l'une de ses paroles et les livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Dans notre version, on dit ils s'effrayèrent d'être justes. C'est-à-dire, les gens viennent vers toi. Baza kosala comme si baza bayengebene. Baza kosala comme si baza ko compatir na malheur na yo. Baza kosala comme si baye ko soutenir yo na façon ça nango. Mais tokande baza bangoi. Barati lambaya et poso ya meme mais kati na bango baza bangoi. Baza ni koya kotia mitambo. Na maloba yeso zeli koloba. Po ba luka ni loba nini? Na yeso zeli koloba. Po ba funda ina nango. C'est ça ce que le verset dit. Baye pende ya yesu. Baye banguri yesu baye pende ko betele baboko. Tokande baye koluka batene mitambo. Po ba zwa ni loba ya yesu. Pour pas vous donner un peu de bavandaki, bakoluka bitako kanzere yo so kufune bazomonati. Sikoyo bayiro kola bayengebene. Bayiro ko ba Yesu ko tsa baza kusutenir Yesu. Ba kompanye na nzela ya Yesu. Mais bayaka ya ngote. Bayaka ko cha mutango. Po ba lukanilo wa moko. Ya moko ko ni versa mo plus tard. Bazeli ko makambo ya impo. Bato ba Yesu. Est-ce que vous êtes au courant de l'impôt? Boye na ngai mbongo. Elo oyo zana kata mbongo. Ezania nani? Tango kwa terme de César. Oui. À César, ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Mais tango baye na Yesu. Daudi na liboso na verset 20. Baye ko cha mitambo kwa bozo. Lokolo bakuna kilo bakufuna nete. Neba kiko babanies ko tukufuta impote. Ya isi mamoke ngai na futake ko. Na zo ki pierre. Na kiye ko bambisi. Na biso ko zumbisi. Basura ye ni libumu. Okozwa bongo. Okofuta pona bino, okofuta pona ngai. Alors mo ki me ba batomba baye. Baselo ko basaba yengebe. Tu me suis à la télévision. Beaucoup de gens qui t'entourent, qui viennent auprès de toi. Tu crois qu'ils sont venus te consoler, puisque tu traverses une situation quelconque. Tu crois qu'ils sont venus auprès de toi pour l'amour. Exactement comme vous dites,
ozana mwasi na ndako ozana mobali na ndako yo ozali kokanisaki mobali oyo to mwasi aza na yo na bolingo nzoka nde aza na bolingo te aza koluka motambo ozoluka eloko kati na yo babino bavanda simanibani kofakodwa mwasi na ngana ningaki mingi to mobali wana mobali ngana ningaki mingi nzoka nde te azaki mobali na yo te ayaki komesio aya koluka kati na yo eloko nini afunda yo nango yango tozomona mingi tozana poto awa ozona mwasi bavandi no mobali soki babuti te bakaboli mobali akolokola mwasi naza solo mwasi nini yango akosaka nanga omoni mwasi pesoloba mobali nini bakolanga te eloko ne muke aza ne eloko te ça se dit mais ntango bato bafataki ensemble omoni balingani na me nzoka moko ezali biso na moko tozali bato ensemble pour plusieurs raisons bamosusu baza na raison ya kifosa mokanda bamosusu baza na raison kepo mwasi aza na bana ebele na kozwa mwa location bato baza na baraison ebele yango ozomona baraison nyonso wana qui nous entoure en Europe eza kofanisa mabana te puisque les gens ils ne sont pas ensemble pour l'amour. L'amour ne soupçonne pas. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne cherche pas un intérêt quelconque. Yango ozomona bato basala 2 mois 3 mois liba de kufi 4 mois 6 mois liba de kufi 6 mois 7 mois liba de kufi une année 8 mois liba de kufi. Donc tu dis que bato bazalaki ensemble. Et banda de l'autre, banda la Bible dit il frémit d'être juste. Parce que vous pas na Yesu. Mais la Bible dit baikoluka kotiela Yesu bitambu weke baluka eloko nini ya kufunda Yesu na yango. Botele likambo atata oyo avandi na mwasi donc mwasi wana amener l'église. Mais l'église va passer libérée dans Paris, va passer dans Sarcelles. Boluka va passer à Sarcelles comme on a eu Moko, Christian, Moko Ezekiel. Na évité ceux qui basali dans l'auto basalite, mais ceux qui basali, Christian Ezekiel. Frère, nous dit que Christian y a mis un bongo, mais beaucoup Ezekiel a boyi na ye kokota na rando. Puisque pour Ezekiel, à mon dit que non, on les a dit la oyo ezali autorité nanga oyo ezali jardin caché nanga moto kokota te puisque moi ça c'est qui me descend azera moi 50 azera moi 100 azera moi 200 moi 300 baye kuna malamu ko moto bimeliye kangiko bana mais oyo kadika mo Ezekiel na Christian baki musika bakotisa tata malongi bande kuna depuis na cette qui passait le 30 ans non na kotisa couple malongi te mais balobi boye mabene okoki komela car okoki kokota yebe akoki komela yo akoki kolia ya kokofiba ya mpe kotana matoi kotana zolo mpe kotana monoko partout mais na sikuna akoki kokota te puisque les éditeurs réservés ya Christian tu ya Ezekiel wana nde tokodekotike bino bato koseli kolanda puisque c'est comme ça que maloba ya frère alobi Christian d'Ezekiel. C'est-à-dire que maman kokofanda atikali lokola Adam atikali lokola Ève basakani na Adam basakani na Ève lokola jardin d'Éden. Mais kuna po bakoma na connaissance ya arbre des connaissances des biens de mal. Mais kaka wana sanga azana bakoko bande ngaka posala posala biso ba pasteur escroc toza kotortire bato okoki kokota te c'est tikele nyonso akoki kokota te yo frère tikele nyonso akoki kokota te bato wana baza bato ya Luc chapitre 20 verset 20 c'est-à-dire bazali kosala comme si baza bajuste bazali bayebebene ezali atitude ya bapasteur escroc okomona batiti ya net ya quartier moye alaki costume bien atie corps pastoral mosusu kotosasa na délivrance azokweyisa bato mpo ajustifie nzambe soki paster azotya bato bamoko bato bazokwea badélivrance baza kotyango na télévision bamoni ke paster wana babangaka nzambe mais vi ya paster ye moko ezikia bato ya 20
apparence de piété, apparence de justice, déjustifié, désanctifié. Bazali kukwesa bantu bazali kutopema image ya kusema na television kuna kisaka atako na mwibo bani atako na mwibo mwasi botika nguya ndambe kiyite bantu bana bazali tireno bande kuna ngai ndeko makambo elobi ezaka makambo tolobaka ezaka makambo tolobaka na laisser partir mon peuple ke bato oyo boke bana bango na yitsa kibinoke ba passer ba feman Tala batangi kombo ya nini lesi ao. Akiko sa kifeman na ye et pas moi ça Sarkozy Cecilia. Batangi na ndeko. Na yisi ba passer ba feman. Ba passer ko so ba okena ngaka na lobi. Ba millionnaire dans l'église. Passer a yeti e ba feman. Atiki disque. Adu mundu na mwana sana million. Poto ko ya mwana so fisi binofist. Apesi na ba mibi. Feman ni ko ba mibi. Yambongo. Seconde yibi bakoteli millionnaire. Mais millionnaire aza mundimi na kati église. Yango na zeli kolancer appel. Tu te trouves dans une quelconque église. Apprends à te cacher. Parce que c'est celui qui a fait ce que c'est un pasteur. Tu dévoiles tous tes secrets. Yango mata on a ce qui passe dans une église. La sobo ba kirdam. Ce qu'on a passé dans une kirdam. C'est la façon yango te monter manayo. Aïe va voir. Aïe va faire secret. Nasi biso ba passer ba feman. Tala muto ya zoloba. Tozo ba passer ko ba zo ya na ba na Libreville. Ba passer ba ina ba ndimi na bango. Ba teke ba feman. Ba sana million. Mundi ya comprendre te. Ba ke fasali. Ba indiquer mundimi. Place que no kutika ngo na putu. Siko ba feman ba sana na ndundu. Ba na sisi ndundu bila ba pembe. Ba lo bi ka ko no kutika na ange. O kutika ngo no pas ange. Lo bi ka ya. Ange ko multiplier. Yoka mundu tozo ba million na ye. Akina mutu. Na nzela ba fete kentela. Akita na mutu para na ba bebe. Na Libreville. Ba mundu ne fasalaka. Mais ayi bi ya fa ndundu. Ba sisi ndundu bila ba bebe. Akita na ndundu. Tangu na kuwana. Ni sandu na ndundu. Omuni ndundu bebe. Okoko odike ange ya so na kutakina ange. Ozi bi ko so déposer makolo ange. Yo ba ndi ba ko kutana simate. Okimi ko ko papa ya munene ya munene azana ndio ya akibamba kukana. Akiki ndoka akiki pa ndundu. Ndundu akimi akiko fesa ba feman le but passer à l'équipe ba kamoni ko ba feman. Mais ba passer ba fesa na kamoni. Na hivi fesa ndio yango. Soki yo tireno, osa comprendre que ceux qui sont en face de toi, c'est des escrocs. Tala mwasi. Mwasi yo, balobi que à ceux qui sont sur le téléphone n'a pas passé en Allemagne, n'a pas passé en Hollande, n'a pas passé en France, n'a pas passé en Kinshasa. Mais ça pas passer au Jésus de Sinoke. Parce que pas passer il y a la radio na télévision, on se va pas passer rien. Paye du soir. Ba passer la paix du soir. Le plan oyo ya paix du soir ya pantin. Oyo l'église a pantin. Passer la paix du soir ya pantin. Groupe la bango ya ngoyo. Communiquer pas ba radio, na ba télévision. Pour ba bango, ba comme ça ba esclave. Mes frères et sœurs, taka tu regardes ya ngoyo Jesus. Ba na télévision. Yo to de sakata. Omoni muté. A côté de la radio, a côté de la télévision. Oyi bité ala la tout. Bah, puisque passer la paix du soir, il y a pantin, à côté de l'église, il y a tout. Et puis, ça me parle à la tête. Il y a une libertation. C'est ses propres de l'église qui nous appelle pour nous attester ces choses. Bande Konangari, Bokeba. Basali va passer à Luc, chapitre 20, verset 20. Alors, le messager, qui témoignage, alors, conseil les amis pour nous découvrir. Témoignage oyo ezali poignant parce que tozolona toujours na mabela kitoko balandi biso na banda kuna bafoyi basela parce que équipe oyo eza nzambe moto alinga tokuki na babatima tobima toyeba na banda nzambe na lumière oyo ebombami na babatima mwasi oyo aza kotravailler na Christian na Ezekiel c'est-à-dire bazali bato bareseau ya kotoba bape du soir kobenga bato mpona koyeba kosala wapi musala nini oganya combien façon ya ba manipuler le pour détruire il y a le Luc 20 verset 20 qui nous a koloba
Mais tous hommes ça va criminels, Psaume 139, verset 19, ce sont des criminels des hommes de sang. Bazana mawate, bazanga mawa, mutema ezalite ya batu, c'est-à-dire bazali babomi. Mais ce qui musika pour ndeko oyo ya États-Unis, oyo ya ce témoignage oyo, nzambe yakamba ya bazana mambo pele oyo ya koloba. Biso tanga ki de système ye mutatangiye. Mamba fema banda kala. Mamba utiliser bandundu banda kala ngana bindu boko na njini oui. Noko ya manda chante. Yekazana matabu oyo nangola ndundu nyoso tu ozana na kisasa unangola soko mundu na kisasa yangola yeba ke opération ya fema oyo akutambala ba pasteur yo ya kasheno ya kola na cimetière okobomami balakisi yo parce que mutu bazokosa tambongo na kati église bako balati ndundu po balia yo mbongo bien yo moza cadre oza responsable na position malamu po balia yo mbongo na passer biso mbongo fate ka cede na yo papa ba famani oyo bazali bakoteka yo solo passer sikoyo tanga akabi solo na yo siko bazo malamu po na cimetière les seules images oyo ko bangisa mutu oyo azana mbongo oyo bayebise ke loliwa bakamukiti kwa zo ndundu mundu kanya mundene oui pondu na kukana mundene azala ange et puis na butu misule za rokwanya alors sikoyo bandundu mingi bakunga kina kisasa soko hikana kangola na kangola la seki eza pasi bandundu mingi babuka na kisasa eza ndenge bambwa famille mingi babinisi bandundu oui oyo kaka kangola na kenini mutandima fute la iti la lufuti bazakongo ango parce que na peuple oyo abana kosala na ba passer batangi benile sawa so tangi na témoignage il a kisi bazali ebele mongo ya sombo alors bandundu bakoma kidena bakimo bazali chercher parce que na kisasa zo zipena na Angola alors tant que na katazamba mais wana tant yé ndundu azokende bon ndundu azande na biso donc azamu musuze mais tant ya zo longa Kinshasa fois que na Angola est-ce yebi pourquoi azokende kuna ba expliquer mission na zana oyo ezako longa yo galeri na kisasa ba biso que non nous avons na bondeyo posana sa faiblesse viens quartier matin bien quartier pour garder le pasteur en position paternelle alors du coup na kana na Angola pour nous vina yo mais bah il saute que là na terrain voilà na cimetière oyo bien parce que cimetière ezanda kuzoa kinaka po bango ya bango na cimetière po bango mema yo babomyo bazikio comme le ange po mutu oyo bakomisa mbongo mutu oyo bakomisa mbongo kama ifabanga il faut témoigner il faut banga oui na témoigner na tunyona na mona ange atelema azate il faut pas tata alors du coup siko tangu yo siko mutu azolela mbongo tangu omoni mutu bafinika miso abule ezosala kwa miso nyao kaka ko témoigner na moni ange okozala côté ya pasteur wana kaka na pasteur wana yo mutu sala publicité na mama wana ozana ta kusela mbongo parce que au confirmer moko omona ange abuyenya na cimetière et que mbomba multiplier en certainement bazana mama oyo wana tira la sosela tangu yo confirmer na monoko na yo que na moni omoni passer confirmer eloge na eza ya nzambe alors na mana vanisa yo tozela okozela wana un dede tokei sikoyo na frère oyo balobi bien que non Christian kutako solusa mais Ézéchiel a solusa été mais c'est simple Ézéchiel a solusa nengeni parce que moi si wana Jezabel azana nyoso na bango ya kolela bato mbongo soki ya bali ko solusa yo omoni que non pour que ezali ya kokangama vomi ba meme na kili ya mwana malongi na tuni ngana bi mwana na ko sengaze mwana na mwasi kimalongi na 650 yo tata 58 bali na yo kota malongi ko bakanga makolo malongi balobi ya bisikuiti mais na soko kotate malongi balobi simba nyonso interdiction na c'est-à-dire permettre yo bisikiti ya oloba c'est-à-dire malongi ya ndenge nini parce que azaki na poursuit ya faiblesse alinga mwasi kolinga mami wata opération na yesala magana ba pasteur oyo alors quand mwasi wana saka ni papa oyo bala ndenge zo témoigner mwasi alinga kinga non mwasi ala kisio être na ye
espérer na eza être na été alakisi yango na kati na ye azali manipulé azali na code oyo bayebisi carrément libala yokende mosika te esengelaki balaki na biso balia nde mbongo nde oyo ya mbali oyo alors yango bafinisaki babina okende na ndenge ya malongi parce que mwasi wana azalaka yaka matanga ya pasteur bakotika oyo na kafe te pour café na yei moko famela yango alors bayebisi kono malongi pendant 6 mois resté 1 mois va nous craquer akakeli moko simba nyonso kita ya bisikuiti mais kuna kokota te elingo bazofuta ndako molala ndako wana te c'est dire oyeba otafungola bo bachange serrure na tongo bazongi serrure et donc entre temps wana donc afutaka loyer entre temps alesaka bana afutaka cantine afutaka tout mais soki bakomisie mwana malongo lakisi akomaki mpe na bebesita kozwaka bana mbe koyotikama na classe soki mwasaki na bana yaokina bana nyonso wana po abala nyonso wana po abala yakomaki mpe abala ye mikanga lupango me babi opesakanga lupango me na se okozwa te musunya ngombo kolia yango te bisikiti lia na yo nde musunya ngombo yo kolia te alors akake tanga akake tanga facilité akimi allez soki tolandi na fo ya mozindo ya mama makambo aza na makambo ebele oyo ya kobimisa ndenge alobito respecte makambo ebele oyo ya kobimisa mpona bandoki ya batima toza koloma. Alors bandeko nakanti boyoki lisolo ya bandeko bandundu soki yo ozaki moko ya oyo akendeki yangola mpo bautilize na cadre wana contacte biso numero na biso eza na se soki yo oyebi lisolo ya oyo bazaki utilize na bapaster songolo tindela biso un message biso tokomena enquête de manière à ce que toyeba ndenge nini elekana na mwana maître Choua Mboma yolobi nini. Merci mingi na ba sportif nyonso ba olandanga de partout na monde entier de ba mesana olanda biso na Europe na États-Unis lisolo ya frère oyo dans les États-Unis azaki na France et ça limon pas si mingi parce que les gens comprennent pas yo oyo kolinga mwasi oyo kolinga azaki une église te moi c'est golinga azue na couvante moi c'est ko zo moi cité que oyo to lobakeno alobi azare na basi moi azare na bana na ye yeba na bana na ye trois fois mariage donc azare la troisième date na mariage donc azare déjà na makambo ko aviva déjà yo ko kutela na ye oye yango makambo tozolo ba chaque fois na laisser partir mon peuple ba pasteurs ce sont des gens baza très risés ba tozo comprendre karaté yo ko ndima mokolo ya 59 ans hein oye bisaye ke aviva na moi ko bani ko c'est 6 mois na bien bana tanga jeunesse ya pobalise na tanga na zongiri tu na Deutéronome na yo ki desika ba passer si mokolo ki ba ko sa libala non makambo akotikala kolonga ta mokolo moko te mais tala bato nde baconstitue yango dede papa wana ya mokolo ndenge wana boyebisi bolobi ke asala nyonso akosala na mwasi sauf apénétrer na mwasi te est-ce eza makambo efeuta injonction feuta pa pasteur est-ce que injonction feuta na église est-ce que wana eza makambo église wana eza makambo église te wana eza makambo mwasi na mobali bakokana na ndako erreur grave faute grave ya mibali bazolandanga surtout basportif balobela mingi basportif omoni berere ko se confie pas bato ce sont des loups bato se confie na bango ce sont des criminels oyebisi ye makambo ozokanisa tala siko lokage bakotiela yo est ce que yo nana kokondima lelo olandanga na image oyo avant na mwasi injonction uti libane pa pasteur simbano partout mais kosala boye te non eza normal esu te on eza sous bible te bapasteur bazolandanga batangi bakombo na bino mon frère nzambo bosalela kaza camarade na bino te nzambo ya benga bino nayebi que jour akosala likambo pas faire comprendre bino que boza dans les mal et dans les faux mais le temps est déjà venu il faut kotika ba pratique oh il faut kotika makambo oh na ko bini kama ndudu ah mais ndudu fa bank saka mutu na bia yo mutu oneti mutambongo to sala kola macro bo memie ka bona cimetière o fisele ndudu c'est pas kima parce que tu ko mona aider abi pour les mutu tu vois nenga ko lati sai bo no Lazare afakima amutu ko lati ko Lazare oso mona ni pas fait même en tout cas bishop Zombote. Alors, mais message à l'objet, papa, ce sont des faits mal. Papa, c'est pas ça, pas manœuvre, pourquoi pas périgose. Papa, tu as quitté la ligne. Yo, quoi, imaginer, bien, mon temps que vous raisonnez que, à ce nundu, à la ici, à tata, battu à Mokonzi, à quel cimetière. On peut pas la faire qui a fait des témoignages. Je suis passé sur les accueils chez nous, tous les acquis d'Abé, mais le monde nous aura coulé. Confirmation à Ange Gabriel.
diama plein de En attendant, bazwi mbongo na ye mamususu 100 000 obe 50 000 pasteur de asa leki ndenge na bi lobi ndenge bakataki na cimetière amundi wana bakoseko amuna kiangelu opesanga parisanga mosusu bakamboli katikati mais frère ozwa mbongo wana mosusu asalisaka bandeko na ye mamususu aza na baproblème ebele akosala na vi na ye aza na badefi ebele fala asala na vi na ye mazwi mbongo na ye ya pasi bino bondimi koescroke ye lelo azongi na pasi mosusu azotambola makolo mosusu lelo azolanda biso na émission oyo mosusu ye bandeko mosusu lelo tala basituation baza nango me bino bozwa mbongo wana bokosala nango eloko te on appelle ça l'argent sale bokosala nango eloko te yango omonaka ozalaki patron pasteur patron à 12 heures 14 heures qui les a pauvres parce que mbongo zongo na nzela ya malhonnêteté c'est pas bon botika bana na nzambe bokasala na bango frère ozolanda nga na moment oyo sœur ozolanda nga c'est le moment de laisser partir mon peuple lomwe siko zali nzamba za kuna te radio tozoloba ntongo midi pokwa omoni radio yango groupe yango ya bamafie wana omoni bango baza partout mpona kaka koluka kodétruire yo yo nzambe mpona kolanda kolanda na radio mpona likambo nini zwa bible na yo zwa bible la foi fait de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu bible elobi que cette livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche médite-le jour et nuit afin que okozala na succès okozala na réussite oyo nyonso tolonga na vie na yo okozwa travers la bible okomi lokola nzete eza plante na pembe na mai namulelanga na mbula nzete ezalaka kaka yo ozokende koskofie na bato pata yo noko ozozala desi frère ozwi mwasi na yo ya bien bakolakisa yo ndenge okovivre na ndako na yo okoyoza mobali 59 ans non mon frère bapasteur ozoyoka biso boyokela bana na nzambe botika bana na nzambe c'est le temps de Dieu sikoyo ye ndeko ntango alingi akende États-Unis abengi camarade na ye abe camarade kuna azokende mwasi na nga tikala isole te lokola camarade na ye ayi kotika ye azeki na nzela baparcelle wana omoni ke frère ake une semaine après mwasi wana akonkolaka na camarade na ye c'est-à-dire que mwasi wana azeki kosouffrir mais lokoli bapasteur ezalaki likolo na ye asacrifie oyo lokola bayebi ye akota na ye voilà oyo ekota donc ande azali mobali aza mwasi na ye aza camarade na mwasi adime toke moto ekota wana azalaki na sida omoni ndenge okibi bapasteur oyoka bango moyo kokufa na sida na hypocrisie frère osere ozoyoka ngai tosa plus nzambe tosa plus maloba na nzambe oyo etikalaka éternel parce que biso tokoleka makambo toloba ekoleka mais mutu moko alekaka te jésus tosa nde ye okokima olobina sepelisa paster bien osali mpe ndenge metala kote okenda kokufa moso akei na sida malade ezaka sida te malade eza ebele alors bandeko nakozongela lisusu likambo maître Chouramboma répéta yango trop soki oyoki na ntongo te oyoka na midi te oyoka na pokwa baeglize nyonso eza esika okende osambela te nani boleli te bandeko nani boleli te bandeko nani boleli te oyo botikali bozoresiste bokolela d'accord merci papa mais tozokende tozotourne oyoka okotindira sont des femmes omoni résultat bapasteur oyo baza na baeglise bafeman mosala na bango koaccéder na information bitema na bino par leur cure d'âme soki ozomona kaka pasteur aza toujours na tendance ya kobenga yo na biro ya kotuna yo sur ta vie des affaires sur ta vie professionnelle yoba déjà ke asi amini na cadre de la Bible yo oyaki l'église. C'était tout simplement pour écouter la parole de Dieu. Voilà, le pasteur doit prier pour toi, c'est son travail. Mais le pasteur ne doit pas rentrer dans ta vie professionnelle, dans ta vie d'affaires, dans tes projets, commencer à gérer tes besoins sentimentaux, il commence à contrôler ta femme, il commence à contrôler ton mari. Toi, tu es là, tu es en train de livrer ton mari à ton pasteur. Toi, tu crois que le pasteur a fait Wana, Azalilou, ce sont des femmes. Vous écouterez en quelle langue? Je vous dis ceci, ça fait 30 ans que je suis dans ce travail. Je connais toute la manipulation de ces gens-là. Je l'ai fait. Nous sommes des femmes. Nous avons été des femmes. Nous avons manipulé les gens. Nous avons menti les gens. Aujourd'hui, quand je vais vous dire Luc chapitre 20, verset 20, qui vient chercher le motif. Un pasteur, quand il vient dans ta vie, il cherche le motif pour te contrôler. Quand il y a un motif pour te contrôler, c'est fini.
Il y a des femmes qui se sont confiées à leur pasteur parce qu'ils ont commis l'adultère dans le mariage. Papa, j'ai commis l'adultère dans l'émission, commis son mari dans la vie. Passer dans l'émission, ne dis pas à ton mari. Mais là, quand il dit que ne dis pas à ton mari, lui, le pasteur te garde. Comme il commence à te garder, il commence à te manipuler. Oui. Comme il commence à te manipuler, parce que tu es faible. Tu es affaibli par rapport au péché que tu as confessé. Alors, il commence à te tenir à longueur, il commence à te faire marcher, au lieu de Monayo, au lieu de parce que ça a cambié le logo. Et pourtant, il y a beaucoup passé, a cambié le logo. Il y a beaucoup sa vie n'est pas correcte. Plus de 3 fois divorcé, plus de 2 fois divorcé, plus de macabre rempli dans l'église. À Kangio, parce qu'on a commis pouvoir. Il y a la plupart des femmes qui sont dans nos églises sont affaiblies. Pourquoi? Parce que c'est confiant, parce que les femmes ne supportent pas les adultères. Et ça pèse dans leur conscience. Alors la bonne façon de se décharger, c'est de dire au pasteur, mais maintenant, s'ils disent 9 sont des loups, s'ils disent 9 sont des manipulateurs, ils sont des femmes. Voilà les résultats. Frère à les États-Unis, quand on va nous dire à Téléwana, alors on va dire que nous quand on va dire que nous il y a fait que tu préfères que Amen Nanaye, ou il y a du sauté. Mais mon bali ou yasu bimanaïwana, à sa mobali, à camarade Naye. Camarade ya moi, c'est imité. À ce que c'est cacaqué, le coup moi, c'est camarade à Tigari. Il y a aussi, oh, chérie, j'étais de passage ici chez Marguerite. Ah, ok, ça, vous ne faites pas Naye. Marguerite, Moni. Je vais à Marguerite, beaucoup de gens bandent. Beaucoup de gens bandent, parce que moi, c'est la bâtie. Il y a un frère aux États-Unis. Tu fais sur les réseaux sociaux, ils sont tous en ligne. Non, non, yo mutoke des États-Unis. Lokola yo Saki Zoba. Babengani yo. Baboui yo. Et qui est dans ce biloko yo. Babo Kalibanda. Comment ainsi à Kokoti Kara. Nene Adana Eve. Libaka Koye. Vous faites toute la nuit, et puis un jour, deux jours, yo sura kama pasteur. En tout cas, zobe ndeyo. Tala siko mutu tiki, ala siko senge bezoba. A récupérer moi tiango, a tubitu ba batonga, ba pasteur ba imiter. Beaucoup de kakakamuno ça va passer le famano. Et la vérité est moi je suis na moto ça va passer. A profiter. Il va les Koufi. Et puis, et c'est qui a nous ça cailloté. Et puis, on l'église. Quand on a vu ça, ils sont passés dans sa bouée. Ceux qui n'ont qu'à le a coupé son mot. N'a pas là tout le monde est noir. N'a pas ceux qui sont tés. Parce que, oh, tiens, mais t'as là, il est frère. Et j'ai qu'il quand on se fait mot à vous solliciter pour faire l'église. Et puis moi, si mon taillé, on a le bishop. On a la Bible, Jésus Christ est là qui me retourne à Rabadam, ça va pas CV. À tel égard, le mieux, on a posé un entité, on a kuna. La Sinaï Bakio, ah! On a mis bino, on a partir d'âme. On a dit qu'on a gamu, on a beaucoup sur le bino. Ça n'a pas tout souffert, on a assuré les gamins que non, ça c'est la sincérité de Dieu. Mais la plupart de nos neuf sur 10, ils n'ont pas fait ça. Mais tu peux faire ça. Va expliquer au Nazanani, Nabandawapi, projet Nini, projet Nangaï. Donc, nous avons une vision et un tapé, mais nous avons des soutiens. On peut faire la chose un peu basée. Babeba, 1%. Mais 1% na siko pour nous répondre 1% wana batikali pour na bango pour soso parce que soso mona mino na été pas après secrétaire na bango baza bomba 9 wana bango wana oyo bazo ganga na internet parce que ça c'est ana kanda na ye pasteur docteur wala na pasteur des pasteurs plus wala na jo autour la 4 bali à moitié et puis moi je suis parce que déjà na 3 mariages dans son actif vraiment. Oui, si mais on a décret ni. Basimba qui déjà. Et puis erreur au frère Wasali jamais botika pondona na kabisa moko. Non, mais bon. Alors que on a voyou à Mukili, donc, Aza Yanké.
Pokotika ponu. Et puis na bibi te que pasteur ba frère wana tika lokutana ba pasteur ayaka na direction na yebo na ndenge na yebo ya kosta sa makamba ke moi ça na likipenda ba ke camarade na yaka na compte ko Non, et et puis ne bazo yo ka beso ba ko tongokele mabe que yo sala yo sonne boy voilà. Si vous Ezekiel na ok, frère moko ya bisima. Ezekiel a yebité. Ezekiel aux Nzambete. et puis femme wana on a réseau bishop femme celle Ce sont des femmes fragiles. Ce sont des femmes exposées à tout le vent. Il faut se tenir au moins de l'époque de la page. Alors, Ndekomoko a bengaki biso, a biso à l'obibon, nous avons peut-être pas n'attend, il y a tout dans pour la makambo. On a besoin de la femme seule, puisque ton moni passe. Tomoni pasi ndenga bino lo baraba simba depuis l'âge de 17 ans. Donc ouais, donc lelo nakomi pa na ngai na sali nyonso. Donc naza na 51 ans na moya lelo na nsinde ko za na Paris 5e na autant kombo na ote au senga vraiment to lo bel kamboyo. Donc tout ça awa en équipe mobimba pembe na ngai il a laissé partir mon peuple. Olobi non ngaba simba mais mo bona non ba ko simba ngabo tuna ko makoko il faut vraiment se stabiliser. To kutana mbala ngaza na 58 ans alobi donc yo ba simba ngape na simba à côté mususu to fanaka ensemble. Et donc ce qui fait que namo alelo donc to fandi ensemble ndako na biso kitoko bana kitoko mbala sala ka o mututu lingaki mbala sala pona ye, mais le problème c'est que mbala ngaza nto mike jeune toujours manette à quartier le roi bishop Tatumba et donc mais ce côté le nombre ya ba femmes seules autant mususu ekozala o baza pembe na ngai o mususu ta mususu ekozala ketobimi mais o se renseigner muke au nom azala ye moko batournera tout autour et puis ben embuscade na koyaki na masolo mo boy pamba na ngai na bomba mai na garde-robe na bibo aya parce que na mona tout temps na téléphone na maboko na bibo lelo na vide garde-robe mobimba na bomba na oyeba place na zate yetango aya tuni bana mama za wapi ba mama bimite place à tate bon sikoyo ayibite ngana kata garde-robe na kata chambre donc et puis si que non tant sikoyo amuni na zate afani quand même à prier alors que ba kopne libanda tant azo prier à silisi abatela mwasi na place aza nzambe bona boya sambe kamera pour mwasi na ye mais à s'allonger à son téléphone chérie nanga bona comment il vient à parler donc na s'allonger quand même mais bon ma kantina tirika pa na on bo siko to sale ni pour la lobby wana sa sambele adiba batela mwasi na ye mais si ma bibo chérie nanga moi deuxième bureau quelque part femme seule donc papa tant kaka moi ça na bandelo baboye madame moi na lobby ngana je pesais 120 kilos papa na lobby na bima na kata ya garde-robe na sauter na kangi téléphone na kangi wana nani apesinga kombono yo mama bala pour la ndani bala batu papa alors yo lobby ndeni siko pona ba femme seule tala batu nsu baza AGC KI alobi nga ba yemba na ba musique mukili ngana ko na ko pesa kambote puisque bon vous allez bien te mais na yo loba na bimo siko na komina âge mo fona fan 50 ans mobala salinga mariage à kafu mariage leki lelo na 51 ans to fandi mais mbali moko na nsiza ka batandi banda na ba femme selo na ba tourner autour et puis bakani na ipsa moi sana na bi ndengo sawana parce que nazoki na téléphone ndengo sawana ye moi so loba ta on a kangi téléphone na mbali ya surtout ki ndengo zaki wapi bona boy ndana ba ngi sina bibo ndengo sana fotika mbali na ngai puisque nous tozana sombale toza sous traitement tozana sida donc na moi lelo bon alobeli o ezaki oloba tout ça moi ça boy quand même andingi ba simba aboyi nzelana abina ina fana na libala mais sikoyo ba tozo tourner tout autour yo lo donné bon danger munene oyo souvent les femmes mariées bazana et ça dit naïveté c'est-à-dire plupart ya basi ya mabala plupart ya basi bazali mbali na ndako bazali mingi naïve bazali naïve mpona nini puisque bayebi te que Satan eloko attaquaka il y a deux qui sont en accord
nde bakosatana ni moto azala ye moko ndenge baza bafamisele wana c'est ça la volonté du diable. Mwasi azala ye moko mobali azala ye moko c'est la volonté du diable. Soko moni mutu azali mwasi ye moko eza volonté ya nzambe te. C'est la volonté du diable. Il y a beaucoup de Satan en français. Alors, mieux vaut être seul plutôt d'être mal accompagné. Et c'est le français mabé. Nzamba lingi alobi que deux vaut mieux qu'un. Vous comprenez? Une file à trois cordes ne seront pas facilement. Ça, c'est ce que la Bible dit. Et puis Dieu va plus loin et dit que si les deux s'accordent à demander quelque chose à mon nom, même quand Jésus-Christ a envoyé ses disciples, il les a envoyés des années. Mon ezali même na archive ba ba ko taka banyama mais somo yo kutinda mobali akasaka yo na mwe bakabasi yeba de chaka sana problème soko moni kaka mwasi avandi kaka bana na ye yeba ke déjà il faut pas ça na problème et puis mwasi ye moko tombo ye moko bazali ba cible ya Satan donc le ba cible ya Satan objectif na bango bazali comme des oiseleurs. Bazana va filer entre leurs mains. Il y a la Bible dit dans l'Ecclésiaste que je devais plus amère que la mort. La femme dont le cœur était piège et les mains sont défilées. Alors c'est-à-dire que plus amère que la mort, la femme, c'est-à-dire que la femme qui est saine. C'est plus amère que la mort. C'est-à-dire que c'est celui qui est pécheur, il tombe. Et celui qui est agréable à l'Éternel, lui échappe. C'est-à-dire qu'il faut agréable à l'Éternel pour échapper une femme saine. Ils ont facilité. Il y a Moussoïl. Et il se prépare toujours en fonction de celui. Oui. Et puisque ma femme mariée, ma femme accompagnée, ma négligence, il y a comme un terrain conquis. Ce que ça n'a pas dit, les femmes saines, les hommes c'est rôdent toujours autour. Et puis quand c'est un homme, il est toujours propre. Quand la femme saine, il est toujours propre. Puisqu'elle est dans une conquête. Il y a beaucoup de plupart de basi, Tony Bali Basi, Basaka danger, il y a entourage. Il y a besoin de Bible, des gens qu'on paye qui ça. Que moi, si il y a Libala, attends, moi, ça sera Libala. Alors, Galate, s'il te plaît, puisque là, on commence à koke na suka mission na biso parce que là-bas, le Corinthien, 11 à l'objet, toutefois dans le Seigneur, la femme n'existe pas, l'homme n'existe pas. Comme l'homme a été tiré, comme la femme a été tirée de l'homme, pareil aussi, l'homme est né de la femme, tous les deux de Dieu. Et nous, c'est-à-dire que on va de la mutu oyo azana mwasi babalani mais pour la femme seule na homme seul oyo batikali c'est-à-dire mutu asali na basi seul femme seule na homme seul ezana basi pour atikala na mwasi wana toujours azana basekele ya basi alibanda toujours toujours na banda parce que ezali ya Satan toujours dans la tango nyoso il faut dans la katabiye pour akima makambo wana alors ba femme seule bazala victime pourquoi bazala victime parce que tangu azana mobali oyo akoprotéger azana mobali azala toujours libanda alors mobali wana tangu azala libanda eza passe mingi pour moi azala protéger alors moi si oyo déjà ayebi mibali ebele mama wa ba bien témoignage pour na yasuke na mobali abala mobali ko bala azala toujours na kosa ya libanda tangu azala kosa ya libanda eza passe mingi pour moi kimia alors toi kimia nene sino tangu mobali ba passe za libanda yango bazola sabazali oyo ezo la kidangere na basi wana mais pas seulement ça mais on ba kana basi wana oyo batikali bango moko batikali bango moko pona volonté na bango peut-être on a la ligne de moi oyo peut-être azabaku azo continuer ko toujours na mobali oyo azakuya mais sikoyo bakasuka wapi ti moi c'est position kotikala moko et puis sur batikali moko
ezana tiri esengeli wana parce que azoka abala avanda mais mobala azokobala azokokontinue kolingana mobala kambasana na vie ya femme seule eza sadi pas comparer oyo aza na ye na waza liboso est-ce que bafonctionnaka ndenge moko esimbeli moto ezokokata makambo nyonso. Alors maître Chouamboma tokende mbango tomosi ouais bon ngai mpona makambo ya femme seule oyo na bafemme seule baswahili basi babenga bi papa likambe na bafemme seule baswahili nazoloba mpona ye mpona eza kote ya bomama bayebango nde bazalaka donc bafemme seule baza bavictime na encouragé bango nano même nani Joseph azwa mpe seconde maître obanga te Joseph mpe basepelaki ye mpa nzambe obanga te ozolela mabe Marie mpe Joseph nzambe basepelaki ye obanga te alors omeya nini on eza fumbe ya molimo eza tala niveau Joseph ndenge aza na kontinaki Marina tokozolangwa suivre elingo na bafemme sele mosusu basimprosa bafemme sele bango moko eza na misusu oyo akufeli mobali eza na mosusu oyo engrenage akenda kokota bakasi oyo nde bafandaka bongo or bible elobi il n'est pas bon que l'homme soit seul soki bible eloba ndenge wana eyebi le pourquoi mobala aza matière moko brite mwasi aza matière moko dérivé omona te so mobala aza emona ndako omona ta babiloko moyo bazozalazala partout il faut moto azala bongisa mwasi mpe pareil po azala complet na vie na ye il faut azala na mobali mais diable obandeden biti na ezali kaka bapanzana moto na moto azala kote na ye epuis azomona ngo nde eza bien eza malamu te yango moni lelo baza na baproblème trop parce que bazocomprendre te kozala sel eza malamu te eza mpenda ozozala na baperformance oyo moto aza nango te parce que soki bato aza mibale bakomarche bien et puis soki eza eloko moto akokobundisa koleka même diable sur le mariage pourquoi ayebi ke soki osima oyokani bozwi piste parce que na kati ya libala eloko elenyaka eza bolingo sasa nalingaka bolingo te d'abord sikoyo yo mwasi yango babi te kolinga ye te amei koisole yo kolobi olela sikoyo imagine toi mama lobi ye pa uti na baproblème na ye ebele akuti na mobali moko ti ya pome ebele na sepeli na ye parce que azwi omoni expérience ndenge esali ye ke malgré bongo mwasi amenase mobali te malgré bongo abundisi ye te mais esika azwi ka telefone aisi mwasi na bi tika koluka mwasi mais sikoyo na basi oyo ya lelo toyebi na poto oyo obe na monde mwasi na kote na mazwi mobali na osola bongo asa abiloko ndenge wana baza baespèce moko avoie de disparition baza mingi te. Alors bandeko balandi na kanti na maloba maître Chouamboma tosukisa émission na biso lelo tout en espérant que botala la vidéo oyo ekoservir de leçon mpona bino surtout bino bato bozali so okoti na kati ya église okanisi soki opesi motema na epai ya pasteur epai ya moto azokamba lingomba de manière à ce que asoutenir ekokanisa te kaka soutenir yo réellement parce que pasteur ye moko aza na baproblème ntango mosusu eleki oyo yo oyo ozoyebisa wana kokanisa te ke elikia ekouta epai na ye elikia ekouta toujours epai ya nzambe nakati meme epai na yo moko okoki ofukama mpe nzambe ayoki yo ebele bafukama na kati ya banini puiske na mwa ya lelo babato mingi bazokende na koseka na esengo akanisi bandeko oyo akuta na kati ya église bakomi bandeko na ye puiske eloko ya liboso pasteur aseparaka mondimi na bandeko na ye mpo attaché yo na bato ya église mais seulement attaché vraiment na vrai amour te attaché pour manipuler très bien ozo comprendre et donc ndenge kaka bandeko autour nanga balobaka soki oboyi koyoka lelo okolela et soki nano leli te wana nano comprendre te bima esika ozala wana soki oyoki mabe ya mosali na nzambe wana kotikala te puiske okolela oyoki lisolo ya bandundu tokozongela ngo mais vraiment très bien na oyo elekaki na ndeko ya Dallas na Gabon po yoka ndenge nini yaza kosala bapapier ndenge nini balia bato bambongo yo ye na mbongo londo ya pasteur nana bon pasteur aza même pas na compte en banque oh pasteur nana mbongo na sa business na ngai etambola na kota 100 000 € par mois alors wana okena munoko ngolando yebaka yango nano lelite bokolela nzambe azala na bino merci pona bino batu bondimi bobenge bele papa musalo bozosala towansi nzambe mutabenge bino merci beaucoup maître Chouamboma merci Galate le messager merci Bishop Chatumba mais biso faut soutenir bino biso faut sala boye mengana ko sala likambu te ngai moko ngai serviteur na bino Jean Poyi de Rotek TV sans que équipe oyo ya laisser partir mon peuple bayeba ya on a lancé appel bokomona numéro ya compte IBAM nabik na se ya écran
Soza na posa osalisa lelo na koyebisa ndeko maître sur Mboma na peso merci beaucoup puisque yom tozo latisa vraiment plateau oyo yom to yaka na ba chemise yom to yaka na ba cravate na peso merci wana nzambe pambola yo puisque ça na kata poche na yo oyo bimisaka de manière à ce que toza la propre ndé toza boye bandeko bandini ko soutenir yo de manière à ce que nous allons continuer et que nous alors soza na don ya rotinda soza na nini puisque routine de la érotecté, routine de la jampoïté, routine de la lettre sur Mbomaté, routine de la galatité, routine de la bishop Chatumbaté, puisque c'est toute une organisation, toute une machine. Bakamsou Bazalaka, comme on a plateau à Salaka 100 km aller-retour. Donc, c'est-à-dire que les pour la bino. Mais bon, nous salana, bon, insister tellement. Vous avez belé à bon, c'est ça qui, franchement, il faut tout soutenir. Oui, mais chaque soutien. Les artistes sont bienvenus. Donc, on va têter, beaucoup soutenir. Soit on n'a pas pareil, soit on n'a pas caméra, soit on a moyens financiers, soit on a habillement, aux tailleurs, aux boutiques, aux tout bataille, au bon voilà comment on va habiller Bino. Comme on a la publicité, on a les cacahuètes, donc on se soutient les uns des autres et puis pour nous là et que les bosso vous partagez ma vision pour na pour kebisa ba nsusu tozana moko ya basana nzambe là 30 ans de ministère ceux qui ont chetembe okolela nzambe azana bino à la prochaine. Laissez partir mon peuple. Novidades na cidade. Casa Penuel, próximo do povo. Agência exportadora aeriana e marítima da Europa, França, Alemanha para Angola. Para esta oportunidade, meus senhores, podemos enviar ou receber as nossas bagagens da França, Alemanha para Angola. Para facilitar a exportação, metemos em vossa disposição caixas a partir de 100 euros a 450 euros. Não percas esta oportunidade. Casa Penuel, situada na rua número 1, casa 119, bairro Palanca. Du nouveau du côté de chez nous, Casa Penuel, agence de fret aérien, fret maritime, entraide familiale et logistique de l'Europe vers l'Angola.